Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bote na balandi ya Info 16 mokolo na biso oyo tokutanaka ekoki lelo tozali samedi mokolo oyo tosololaka na bino et puis mokolo oyo tozwaka boyebi epai ya papa wa Sambula. Encore une fois de plus mbote lisusu esika bozali toyebi ke ebele bozali confiné ebele bozali na bandako bovandi donc nayebi ke émission oyo bokozwa temps ya kolandango malembe émission oyo ezalaka émission ya bato ya mayele donc oyoki ozwi temps okanisi soki ocomprendre répéter obengi soki po comprendre lisusu tokobandela kolanda émission ata 3 fois to 5 fois ekosala mabe te na émission oyo tokolobela mwa makambo ebele me makambo oyo evandisi bino na bandako yango pena mingi tokolobela pourquoi nalobi yango mingi tokolobela po na kati nango badetail eza ebele esika bozali nayebi ke bosepeli deja boyebi ke papa wa Sambulwa akofongola biso mémoire makasi lisusu lelo na yango toke kopesa ye mbote mbala moko mbote papa ngai bonne santé en tout cas nzoto eninganaki nzoto eningani donc soki na ye mpoka nalingi bandeko na biso ezali moment nakoki kovanda na mbetu te mpona bagripe malamu nabima biso bato bapesi message ya kopanza pa bandeko na biso essentiel to mema sango yango leke nalala na mbetu mais naza mpenza meme yo mozomona état de santé na ngai na maigri makasi mpo nazokokolia te kolala mpe donc moye te parce que grippe esalingama eza naturel eza corona te awa tomizoli déjà oyo eza ba 2 mètres eza corona te corona eza maladi na biso te nga na kobela nkolo papa wa Sambulwa lelo pena to bandeko oyo base confiné na ndako po bato bazolanda biso la majorité baza confiné na ndako bakangami na bango na ndako oexplikaki biso la fois passée que corona ekoki koboma moto moyindo te loba oyo asalaka mpona intérêt ya mindele mais na lelo oyo bato bazala mitema mabeki ndoki mafu voilà mais lelo oyo déjà bazo confirmer biso na Kinshasa que toza déjà na 12 morts jusqu'au 12 morts wana ezaka ka bato yo basalaka mpona ba intérêt mindele na ba mafu wana ou bien ba oyo pe ya nzami pungutulendo moko pa ko glisser na kati na moyere bon matondo mingi premièrement na pesi nanu mbote mingi na bana na ngai nyonso ya lisanga bolingo oyo bazoli partout na Amérique na Asie na Océanie na Europe par-ci par-là baza pe na Afrique apesi bango nanu mbote mingi pe nalingaka bango naso continue kolinga bango pe mbote na moto nyonso azali na loposo moyindo lokola ngai po message na ngai ezali mpona bango pe nasengi bango compréhension ezala omoni likambo moko tokonza liboso ke émission na biso ezala bato mayele donc na kati na biso bato moyindo esengeli bafungola motu surtout na moment oyo basosolaka fo basosola déjà oso comprendre pour moment oyo eza vraiment cristal oui eza kolakisa bilembo donc na salue bango nyonso pe soko comprendre te ndenge pa mungo tokoloba landa lisusu o comprendre kaka te landa lisusu moye ezali téléphone na ngai yango wana na WhatsApp na ngai ezali
00243 89 034 31 12 wana ezali WhatsApp na bandela mo lisusu 00243 89 034 31 12 ezalaka pe affiché wana pe na moto nyonso oyo alingi kobenga localement ezali 00243 84 47 02 996 ezalaka pe affiché wana mais nga pozwa ngai tongo te donc à partir de 7-6 heures ti tokoma 12 heures pozwa ngai eza difficile mpona moment wana telefone nasalili mokolo mba butu tant tokoma ba 5 heures 4 heures na tina charge olobi lisusu nasola na bino oso comprendre donc soko benga après midi nyonso na local soki na WhatsApp obenga zunga te tikalaka message na ngonga boye pa wasambula na posa tosola ezala yo muto mimona koza mutu pamba oza mutu pamba te bo na yebeza na couple moko boye bakota déjà na nzela mais pour benga papa wasambula mbasi mo sazo hésiter te yo papa benga te yo mama te bo hésitaka te naza ya bino ndeko naza leki na bino naza pe ya na bino na ba oyo naza ya na bango naza pe mwana ba oyo naza mwana na bango ozo comprendre na lolenge wana donc itoza na bondeko to benga na kadi kambo ezali tuna vérifier ezali mabe moko te na surtout que ça yango wana alors papa na motuna utokotuna mekana ko répéter donc na balolo baboye déjà lelo tokokisi na Kinshasa 12 morts 12 morts sur la 12 morts wana yo lobaki ke batu bakokufa soki moto moindo akufi na corona wana soit aza moto oyo asalaka mpona intérêt ya mindele soit aza moto ya mafu donc ye akipaka ata bonzambe te mais mwana nzambe mpungutulendo akokufa te siko na lobi na 12 wana moko ya mwana nzambe mpungutulendo akoglisse wana te na mo erreur j'espère na 12 wana koza na identité na bango ngana za na identité ata ya moko te po biso nyonso na télévision nanu bapesi identité ya moto moko te akufi mais yango totalaka na RTNC ke tokomi na 12 morts et 148 cas ba oyo baza na virus wana matondo papa est-ce que lelo kombo ya typhoïde na malaria na kongo zotanga masusu te wa ba oyo bomaka bakongole kala bato po bakena moke basali molongo mpona kobimisa bebe ok peta musoko yiko bimisa de corte parce que bato bazé belo zongi lobby ba malade yo bato batanga ngo te ezali sikoyo ceux bazotanga 12 cas bino boza bapanzisango boza ko identifier bato wana te ba adresse na mongo ba yebite bazali wapi motuna na ngai et oza sûr que coronavirus eza na Congo tala na mboka mindele o baza bien organisé baza na bopito ndenge na ndenge bazo kufa ta musuna ba Italie wana 700 600 800 na ba Chine parce que na télé 50 awa et pardon na hôpital cinquantenaire bato baza wana ba chinois mais que pas na bango awa congolais soka bele mokonza bele ke Inde ke Chine pona soin mais tala ndenge bato bakufi pona coronavirus oza si na niveau na biso bato mwindu nde tozaka na biso mafu pe ba biloko wana tozo kolata te ndenge bango baza ko bato lata bato bakokufa 12 banda coronavirus ya oza sir peut-être ezo balobi nanu panzani pena bien papa yango na lobi ezo ko manifester après 14 jours coronavirus siko avant 14 jours mutu wana za na famille azovanda na badeko na ye azolia pe na baninga na ye siko soki bakangi déjà moko pamba za na coronavirus ou aza na famille après 14 jours apesi na combien à partager na combien wana quartier mo bimbala bon comprendre siko paroza la azana mutu moko azana niongo ne ake kosenga niongo koto basololi papa niongo kutu teta biso ne bakina tozalaka ata matisi taxi bis ata ba 10 personnes 10 personnes faut besoin moti oui même de bakaboli 20 wana espace ezaka mutu ba na transport à 20 personnes soit na kata ya transport faut ba baso ngo ndenge baso lobela on se comprend ngai donc pona ko lakisa ke nyoso wana baza kotanga prochainement et pardon na émission to sala qui ya samedi samedi passé na check in be vite
moto balobio nani directeur ya cabinet ya ministre de santé akufi na nito cheki be preuve to bimisi na yena makamna lo baki na deba pazo na kaye bongo te oyo mboso za na kati ya 12 na donc yeba za na kati ya parmi les 12 yeba otanga yi po mona ke bango su 12 wana moto akufi na corona zate bomba maladie baso kufa na este kuna papa ozomona Congo to pe africain na ebite basala biso na matière nini vous comprenez botala bakonzi batumisu baso baki bakonzi bazana bolingo na biso yango balobi confinement papa este batu baza kokota koboma kobotola ko violer ba mama mukoni ba ko arrêter mpepe wa est-ce que vous comprenez awa ba criminel na ba bourreau otozo benga leo na lingala ba kuluna parce que kuluna français bourreau azali mutu oyo aya botolaka mutu makasi pesa sali boy ba bengi ba na français le bourreau vous comprenez tellement que bazalaka ba robuste siko ba bakasa mutu munene de bourreau te bourreau ezali ataza mukaza mukuse ya 50 cm o bazana mulima ko botola ko kotela ko boma ko violer ba onde ba bengi ba bourreau vous comprenez ba bourreau ba toné na Congo awa otozo benga lelo kuluna ba criminel ko botola ko kota ko violer l'état zo monde Molière zo la sa jour et nuit l'état sa zulu kanoni ka pour le coronavirus le ko ba ko pesa bango mbongo yango ba sa ko ba 12 papa na niveau no pa nga mo pandi sango yo ndimi pensa que corona za na vie de Kinshasa bota la za ndenge zali play ya batu corona za na vie de Kinshasa ba soupçonner Gombe. Déjà pour la grand marché ça va. Bazo confiné déjà. Oui, lundi à partir de bloqué Gombe donc pas de sortie, pas d'entrée pour balander la pena corona on a très bien. Oui, grand marché ça va. Auto benga sana. Gombe. Si quoi population ko takanyo soana ba rozo kaka 12 personnes ba kufuna coronavirus. Papa, au moins le ko les gens peut payer tika ka total le ko là mais chez le corona aye na succès tika soit succès na ye. Mais na biso que ça maladie ya mwinga te ya wasambulwa te ya mutu mwindu te lelo ye komi nini na poto kuna lobi batindeli ngai batu bakufi mibali kitoko basi kitoko bakufi e komi ndenge nini monika ndenge osana na koskosu ndenge na sana ribi boy kuna soki ka osali bongo balmoko azana corona lokolo za mutu mwindu bakopesa traitement mabe okufa po mutu mwindu po mission na bango zali pona ko exterminer ba noir. Si tout peut au bazapa na bango ba yebi ke bavani na bango ba meseli ba yebi déjà mo mayela bindele mutu mwindu lelo na Amérique na Canada azali na soit ba dans les États-Unis Canada azana Europe par-ci par-là soka beli coronavirus akena kat hôpital aye ba karozoma te akufa mais oui ba ko bomaye lobi batindeli ngai message papa pardon awa mwana no moko molimo azana coronavirus mais mwana wana wanga na ngai déjà azalaki mwana nga molimo mawanga ni ngai déjà awanga ni te mawanga na ayeko yaki sasa tokutani na ebise ndongo zozonga boy zonga na kati ya lisanga molimo pe zala na contact na parce que il y aurait un danger pour toi pour nous ibisaki oui nazolo ba de connaissance ba zo tout ba pesa na mesa ba yebi yango pe ba olandanga mais depuis Kazonga abenga kangata asala pe sinti na comité lobby de Nathalie message c'était vers des élections combien oh papa Kingandi aza déjà atteint boye kutu boye so ba on hôpital pour bomba aza neta moko maiti ngana bibo yesu ka wanga na kinga menga na tanke mwana nga na cheke na losambo na biki résultat aux ala positif na nguya nzambe soki asa ya kobongama soki asa kobongama obika na vous comprenez parce que coronavirus na rimi o ngana zanango rimi na zanango le passe ambo mais biso vérité rimi o ngana zanango na mot de tête et le coronavirus na passe parce que ça le rami il y a de cela donc il y a une semaine vous comprenez tarandenge na on a zana gusute na zoko koliate o la la mutu pena so la ni boche na nini ozo sentir ko les zana bapi talaka douleur à moto et bimisela d'agrio na se vous comprenez
Mais donc nous moi be fait aux yeux parce que quand l'hôpital du cinquantenaire coronavirus comme mususu wa sambulwa azwami mais papa wa sambula lobby conférence de presse ça les maqué docteur oyo tozotila motema na Congo na ba docteur na minganga wasilisaki Ebola à sali conférence de presse alobi non ndeza boye vaccin à coronavirus pour ebimi mais vaccin wana bakobanda kochuba ngo bakongolais pour babika maladie wana et se répéter lisusu te ya lobi ndenge wana mais toujours sikoyo ba audio ewuti mpe na poto pour lelo internet ekomi mbala moko yango bandeko na poto basiliki nzoka alobaki nde bongo sikoyo na kasa boye kotaki yango te parce que nalandi ye non alobaki yango bandeko ya poto batindi ba audio balobi ke bomeka kozwa vaccin wana ata ndambo te vaccin wana eza mpona kodétruire bacongolais eza mpona koanéantir baafricain bobota lisusu te donc makambo mabe sikoyo peuple mpe ekomi na mwa mbilinga docteur alobi nga nakoki koboma bandeko na nga bacongolais te kote oyo bandeko na biso ya poto balobi bomeka eloko wana te mais papa wasambula yo okoki koyebisa bandeko mpena oyo balandaka yo to bacongolais to baafricain okoki koasire bango nini vaccin wana bazwa to bazwa te malheureusement kaka papa omoni na Congo awa na mboka na biso Brazzaville balandaka mingi bemission ya YouTube te yango wana soki bamoyen fali nazo masu na télévision nanu nazopesa ya bato po oyo na benga bato ya libanda ozo comprendre napesa mpe bato awa parce que oyo message to transmettre pa batapoto mingi bayebi surtout mpona coronavirus donc yango ozosala lokola inutile émission yango concernant ba question oyo ya coronavirus te bakomiselaka bato awa ekoma mais tout le monde te c'est ça eloko apasi po moto nyonso na ndeko na poto te ozo comprendre nango yango wana oyo aza na ndeko na poto ndeko nde na poto ayebisi ye metanga azoyebisa moninga noyebi ke bacongolais baza baignorant alongwa kuna yayebi nini ozo comprendre donc eza bongo esengaki mpe na télévision na lakisi bango noir sur blanc j'espère que na émission euti koleka oyo tosalaki deuxième volet ya dimanche samedi deuxième volet dimanche natiaki émission ya messier oyo aza ye moko koloba ke non toyaki kokotisa sida mpo na nzela bavaccin baebola bapolio bamonaki déjà donc vaccin ezali nini omoni bamalaria na batifoidi oyo tozobela lelo mais par les vaccins parce que biso baoyo bazolanda ngai baza même promotion na nga to plus âgé ke nga bayebi ke na baepoke na biso malaria na batifoidi ezala te yango wasambula kuraka nango te à l'époque de nos ancêtres avant modèle comme pas na biso aspirine ovalgine to ezala te yango wasambula kuraka nango te mais bakoko na biso bazalaki ko vivre ba 300 ans ba 200 ans ba 500 ans tel que ba cette la biso liboso nzala pa nek tergina ba vivre 500 ans na planète on se comprend ngaki donc bakoko o ba wumelaki te ba doko vivre ba 150 ba 130 ans mais comme on dit le temps que ça la nouvelle ordre mondial s'établit avec ko limiter vie à moto o ya zali fort dur na 120 ans est-ce que vous comprenez le lot croyance abatu ba bi ke mutako le ka 120 ans mais na Palestine tata moko ba utu ko fêter anniversaire na 250 ans est-ce que vous comprenez oui bien sûr ka ko mo bangé mo senti azoli a payer moko anniversaire pas au sec vous comprenez pour nani basala ki bongo ba yebi ke ba vaccin to kopesa na mokili biloko oyo ya kolia baza kolia ndenge to tchako ba produit chimique ba poison mutu moya vivre plus de 120 ans exacté yango ba limite bongo. Vous comprenez? Moutou papa a une longue vie. Pour comprendre que Moutou a une longue vie, Zoaka Moana de 0 mois pour que ça 2 ans. Oui, 2 ans, 2 ans, moi, je suis un bébé. Moi, je suis 2 ans, je suis un bébé. Il y a parce que Moutou a une vie. Tu as de 0 mois à 2 ans. Au moins, on a un bébé. Biso, tout le monde a bébé 3 ans, 2 mois. Pour on a un souka. On a un bébé 3 ans, 2 mois. Vous comprenez? Ce qui 3 et 2 mois, on a deux ma belle.
Ce que tu as là, tu 3 ans, ça comme la mabel. Ce que vit à mon deux arrêts des amoulaï. Bah limiter vie na biso, même bilamba autoso ko somba. Bilamba autoso ko somba na ba tombola wana. Bizamba mo poissonné. Moi ça que somba kaleso na tombola alati, soutien alati. Et ba soutien, ya ba maman ba comment ko chamba chifomo na kati. Azwa soutien, apa so soutien au mona liquide moko za de so pesa ba cancer. Osomo ndi ba za ko poissonné. Ba cancer ezali créé. Na ba traitement na ba kisi. O ba sa komela. Au côté la bande mingi basana libanda mboka na biso mingi bakoma ba maladie. Osomo na zo vivre bonga wuti kuna ye kitoko mais azana bakisine abela ka tonga milipo. Omoni mundele nga comme ça biso. Eh mondela comme ça tina niveau que mboa osoboko na mboa mazula médecin. Vétérinaire pona ki paramboa na ye. Est-ce que nzaba sala mboa paso ka tonga na kisi? Soko pas bloc wana. Alors bango baye ko tila biso 120 ans de vie limite. Mais pourquoi ça 120 ans, papa n'importe qui avec 100 ans, 110 ans. Au moment où ça les fait. Mais ça va être 110 ans. Mais ngai na zoko yeba koko na biso abota tata na ngai 118 ans. À ce que le bilan, moi c'est mobile. Mobile 122 ans, sur 123 ans, sur 122 ans pour voir âge différence entre moi c'est 118 ans. Parce que le bilan là. On se comprend. Mais lelo oyo 70 ans 90 ans tala mutu ndeka ko pona ni ba produit chimique hein ba kisi na batonga ba misupi ba somela ba masanga ba alcool misusu ba cigarette biloko ba sali biso nyonso za ba poisson ya mo vi na biso ezali ko se limiter avant on se comprend biso tant to sa ko kola to yeba ke bemba génité que jeune de 20 ans de 25 ans à qui couvre à 19 ans, 18 ans. Non. Biso tu es que peut la génération de biso c'est l'homme à terre ba pesa ka biso pa belge. Ba romain ba missionnaire que mutuka sur abimisu ka pembe azana ni ndoki. Pona nini okimaye parce que sur vandi na mutu abimisu ka pembe azana expérience à ko transmettre yo oko sana savoir o bango baso ko kosa yo oko so mayele. Ce qu'on peut qui mabata su ka pembe obenga bango bandoki okangona bango mindele mpona bakosa yo. On se comprend. Même ba biscuit, ba malade ya mine, ba bonbon, ba to la malade ya mine, oui bitina. Même ba pepsodol tonique la mine, si que on les a bien dépensé ça peut ba malade ba misusu. On se comprend na ko ndenge nini papa nakata yo kutote, mais ndenge nini za rapena ke ba zu vaccin wana après pays mobimba pe ndimi na ngoke ba vacciner ba peuple na bango ndengwana. Mais est-ce que ba konzi wana pourquoi comme ni moito tcha ba vidéo na bango ezate ndenge ba ke ko sala ba parti na bango ba sa ba ta formation ba zo tcha tango zo tcha déjà boy. Hein? Tango ba tcha déjà boy. Hein? Tête coupée te. Vous comprenez? Ba sali pona bango ba sali ke yo kende ya kende meaza na mbongo mwaza na lukumu. C'est ça. Donc il faut comme un président en Afrique, il faut ça la signature na ba mindele. Ce qu'on m'a dit ko boya bango ba komono lokolo komi opposant na bango. Ces pays, to prison, to ba chasser yo na pouvoir. Vous comprenez? Donc tu vois mona ba konzo boya ba konzo Afrique bazana ba penser lokola biso ba tuté. Ba koma déjà ba kabbaliste. Ba so mona mutu azatina te mbongo ndende tina. Et là, au coup, tu vas en avoir des réserves parce que tu vas dire qu'on est versé, ndé amelani muke. Parce que ce pas makila ya batu. Parce que pouvoir ba quitte na bango les apona makila. On se comprend. Ya ngo basaka na pitié mon côté na peuple. On se comprend. Donc basali na détresse mon côté à peuple. Parce que bango ti avant na kitchole so benga président yo za bien ko le cahier. Mutation de kotambusa mapa asoke de tambusa boudin à l'équipe président de Valère. Il y a un moment où mutu pas bim opposant à luka comme président de la République asa déjà mutamonda mystique a mutamolili asa matérialiste aso luka lokumu honneur a mukili na mbongo parce que c'est loko ngana ko enviété na bato basoko se bango moko basako se publier nga roi divin baso luka lokumu na mbongo parce que c'est loko ngana ko soit en charge parce que ngale no soki nzamba pesi ngai yango pe mutu lokola nganza ba ko misanga roi te papa ngaso na komi roi na ebite pona ko tia mibeko ya nzambe
comme ibeko nzambe et ko contre ba pensa batu peuple a kolinga ngote pour peuple a lingaka liberté comme ibeko et lokola mutu na liberté mais ko cha mutu na droiture lokola mutu munda lingi droiture te ba ko sepela na ngati. Voilà papa Wasambola likambo yoto obeta li solo na ngo mais type balola ndape moi ba doute ezalaki obeke Mondele akokoma moto moindo akokoma Mondele si on a habité ezalaki babando kangaka mingi biso ba africain tozoki mele pa na bango mais kala mingi te ba italien ba oto kima bakani bango na Nigeria sans papier ba yesi go po ba kendo vivre na bango na ndenga clando na Nigeria nde tozokendele est-ce que mindele ba koya ko vivre koto libela ou bien ndenge mission des Ayangwana Matondo Mingi, c'est une question qui mérite des applaudissements. Matondo Mingi parce que ezanini esika na ndoko zelande okende ya Gwana parce que pesinga sikonzela Matondo Mingi na moni ya on a ebisoko pesambela molimo kitele papa les kambo oyezali ndenge mvuluski mbangu malobana lobaka le 17 août 1922 le 17 août 1922 mvuluski mbangu apesaki prophétie ya avenir ya Afrique. Moment nyonso oyo ngai kutu wasambula zaka un mot soki nazolela a souffrance a pourquoi boye ezaka ta un mot bomoto la takangai parce que soki bomoto la takangai te naza mutu na ko la souffrance te. Vous comprenez ngai pourquoi parce que mvuluski mbangu le 17 août 1922 alobaki bien mvuluski mbangu ministère na yetango abandaki misala molimo kitelaki le 18 mars 1921 et molimo wana kitelaki mvuluski mbangu pona nini batu pe ba découvrir les sources c'est na loba mais rappelle ça action d'appelé pour faire revenir mvuluski mbangu azalaki mwana abotami pa tata na mama à l'âge de 13 ans batu moko bakutani na nzela ya bilanga abande ko ene chasse na ye na kati ya zamba muma bilanga ya batata na bango na mama pona kosoka biloko oyo solo bakeki mbangu baboteta bima ko bima aza mutalo kuta. Vous comprenez mvuluski mbangu c'est mon père spirituel à moi na ko benga amina nga mwamba ye wana tatu mwamba aya ko yebiso vie na biso to salaki nango ami. Vous comprenez pour le longa na koma molakisi nzela ya yebingai na tango to salaka be sensé to kabula na yevera lotoko to melane masanga to kabula ne diamba nde muninga na ngazana mutatu mwamba. Vous comprenez ngai to sala ne ba faire sika moko mais le longa na komi boye le lo paye a commis déjà que non atali po mutu andima bonzamba muninga na ye il faut sentir que bonzamba ngoza so na kati pe na famola la preuve pour to sala ne ba partir ensemble. Vous comprenez alors pour na kolobango lokola épreuve nke donc mvuluski mbangu c'est mon père spirituel kutu ye muninga na ngai tango wana mvuluski mbangu ko pekisanga yo za supo sala to tekate ya yebi natika musala plus que ma yekuta ebisika ke lokolo na diba nzamba pamba oyo ko souffrir otiki no ka musala bongo za na famille osape na famille pauvre otiki pona kolanda ye wana sa témoin parce que na misu boy tango na no moni te liboso il faut ignorer pour amona ngine na so souffrir ngai ona souffra masana ngai ye wana na solo ba vérité bien sûr la koma pe mwana nga molimo mais na musuni masana ngai propre. Vous comprenez aboni ke muninga zo souffrir aoya pena pa na yo kuta bananza kutu yesu sana ko kabilo peti pour la diba ba kimbangu boy mais kaka yemoko lelo oyo ye pa badi ko nguma mela mfulusi kimbangu pa moni muninga na ye na kanga motema na nzela mfulusi kimbangu senti que non ya tikali chrétien mais lelo eko ba que non yesu akosabiso po azui bososo. Est-ce que vous comprenez nga papa na ngai mfulusi kimbangu po abanda misala oyo c'était na 1918 ezalaki le 18 mars pardon 1918 mvulusi kimbangu azalaki kosamba na mission parce que tango ba levaka ye wana ba ekoteka ye papa kuyela na mama Louise o bazali bakoko ba diangenda donc kimbangu na famille ba diangenda kotaka basombaka ko sopona tango wana tango baza ko bota te bandoko somba bana lelo kutu peso salama siko kuyela na Louise bazali ko bota te nde basombaka kimbangu ufumu piodi
leki ya autochtonité leki ya papa kuyela na mama Louise tango bamoni amoni Mvulus Kimbanga bi mutu oyo makambo azosala na ndenga azalo dire sa vivra kala po molimo nzambe mande ko manifester Mvulus Kimbangu bazoko mema ye epa ya leki ya mama Louise koko badiangenda komone mama Kinzembo yende mutakoti saka Mvulus Kimbangu na kati ya protestant parce que tant tata kuyela na mama Louise basombi ye ba umela kite bakufaki mutu siko azoki swe ya Kimbangu leki ya mama Louise mwasa tata kuyela koko ba Kimbangu oso comprendre ye mutakoti ke na mission azapo kende pe église na ba kende église ba ye ko batisa Kimbangu yango ba ye ko pesa kombo Simon kombo nyoso batu bazobengo Kimbangu dia Ntungunu eza kombo na yete Kimbangu neza kombo ne propre zakan Tswadi Zikimbangu no propre. Alors Kimbangu tant bandi ko samba na mission to sauter pona likambo tali tangu ndesi ko tant to comme na 1918 Kimbangu azalaki pe mwana oyo bande côté ya na catéchiste pourtant on a ba bible ezo sima na mutu mwindu te alaki catéchiste côté ya bondi ba Yesu boye boye de côté nde na 1918 azalaki akolala ayoka mongongo Tswadi Zikimbangu telema lobi na Kimbangu alam atelema boye ayoka danger côté maladie moko te ya na succès pour les grippe na kata planète peut-être corona mtaso ko égaler on se comprend pour corona elatisi batuna biloko zo mona mutaso ba or que biloko wana pona kolata ngoli fozala nango foza na coronavirus siko yo mutu bakangi nango fo lata ngo pour transmettre te mais loko mi mutu soit disant na coronavirus te aola ta biloko pe biloko les a pas poissonné on se comprend ne Kimbangu ayoki siko mongongo Kimbangu parce que faute d'être médecin bango ne mutu sengela ki ba traiter ba malade ba yebi ki sina mutu auparavant ndenge corona zo sala batu alors nde sala ki molimo ekite Kimbangu tellement obikisa ba maladi wana nde Kimbangu siko lui ngakutu na sana ngamundi mipamba ba prêtre bazali ba pasteur bazali ba kobikisa tika ngai ya kanisa ki mutaso benge nani yawe to Jésus ayeba kite troisième jour nde aye koyebiseke ngai nazali nzambe ya bakoko na yo ngai nzambi mpungutulendo nzambo bakoko na bino basambelaka yango wana na tindi yo yo kaka nde butoko bikisa bapelo wana donc basango wana bazana nguya na ngote po bonzambe wana eza ya solote yango nde ye ko bungisa bino pe milimo na bango ya mabe na misala mabe ba ye ko créer maladi wana yango kotina mukilipo na koboma batu Kimbangu tanga yoki charge wana nde yango na kimaka aina kisasa ayi ko sala na Wileri ki place babenga Wileri kasi ezaki compagnie Wilite na rond-point na compagnie Wilite zalaki wana Mvulus Kimbangu azaka gérant mais aza ko sala sans succès 3 ans impayé de 1918 à 1921 bazo futete soka keyi boye azwa mbongo yo mbongo no sebimaki ngana soki mbongo pa ba balaki se pena ba signature ya ye osomono nde après 3 ans ayoki mbongo ngana lisusu wana 1921 ayoki mbongo Tswadi Zikimbangu tango ebelemi soki oza kozwa lifuti te ngambo nazosala bongo mpo wana eza mosala na yo te zonga na mboka ya Kamba esika badaye kosala bilanga Kamba wana ezali village natal ya papa Louise na mama Louise na papa Kuyela bakoko badiangenda lokola basombaka ye wana nde sikoyo kosala ke esika wana ekomi lokola village natal na ye on comprend nde Kimbangu ekosala retour ya kozonga na Kamba esika wana oyo tango bandi kokota na zamba ayoka kakebeti molimo nzambe atala moto atala abandi kokimata liboso moto nde na nyoso na tango esangadi kati na ye nguye kiteli Kimbangu on se comprend Mvulus Kimbangu batele msike pona grippe ebandeli ya grippe pona kobikisa ba maladie nyoso wana c'était ça on se comprend alors Mvulus Kimbangu wana oya telemaki ba mindele ba kwesaki
histoire na bato nyonso bayebi yango toye kokoma na lombangu na masakoli ya Mvuluski Mbangu le 17 août 1922 ke Mvuluski Mbangu alobaki boye mondele kokoma ya wasambula te masakoli wana po bato musu bakomi kobetela ngo sete bazotia ba jour nani Kabila muto za président Eli oyo roi divin te siko za nani Tshisekedi parce que za 4e président bato basa ko tâtonner bongo. Or que tant on a la biographie Kimbangu samedi prochain ndé na ko expliquer ndé masakoli wana oyo ya 4e président 3e président ndenge ezalelaki c'est n'expliquant un peu ma passant vous comprenez ndé na ko expliquer ngo alors Mvuluski Mbangu alobaki bongo ke mboko ko beba pona ni mondela ko koma lokola mutu nda ko koma lokola mondele parce que bomengo nyonso ba mindele basa ko dondo basa ko tonga bataki toko baso sala mituka ba téléphone biloko nyonso ba avion et ya biso africain. Vous comprenez? Bango ba ki na planète na biso pona ko so bomengo na biso. Ole ba ya na ndenga négociation, ndenge biso to so ka bango na ndenga négociation pour papa assemblea za na téléphone oyo matière na biso mais bango lokola basali na zumbongo na pesi na bomi mutute. Vous comprenez? Micro oyo yo tie pona to pandila sango. Yo oyibi yango te boyi mundele te osombi na mbongo na yo. Vous comprenez ndenge négociation nous za la biso na bango. Bango pe baye pa na biso baza ba pet baza ka batute bango pe basu na ndenga bosembo bango bazala bien biso pe to zala bien siko ba pe na bango ko minini baza kondima ko éliminer biso po bazwa matière première na biso moni basu matière première et ko kota na nzela évangile tant ba ko évangéliser africain ba africain ba ko isami l'évangile wana ndeko sala ke bango basu bo kontikati na biso to komi be esclave na bango na mosuni pe na molimo. Même kolta na biso eza na mabele na biso mais biso moko wuta bakoko to ebitina na ngote loko kusala ate me mundele mutazoya azo ebatina nango diamant or pour lelo papa okoko soit diamant soki combien de karawana donc soki mundele pas sombi ngote pour na kusala nango ekufela na ndako posa no ba pauvre est-ce que ça comprend nango donc tala blok mayele na biso nyonso mundele kaka na kati ya ndako tatu momba na biso na ebisioni nabike mayelo biso ba congolais to kanisa kan to sala geza ya bisoti aliénation natale donc yaba ke ba penser aux anango wana to sala kanango ya bisoti donc to vivre na pensée ya bango ba tche biso to za limité donc en quelque sorte to za le robot proclamé bon félicitations yango de penso bongisi le robot moko proclamé o to sala to za na limite o ba limiter biso. On peut passer à Moutoumoundo. Il y a un moment où passer à Moutoumoundo, il y a un moment qui passé, qui est égalé. Donc, ok, Moutoumoundo, ça c'est la richesse. Moutoumoundo, ça c'est la mitukati. Moutoumoundo, ça c'est l'idée que Fabal. Parce que ça, Moutoumoundo, nous avons l'idée Fabal, Azaka, tel que Mvuluski Mbangu. Mais Moutoumoundo, il y a un mois qui toko boy, il faut n'aboter les mois si on. Il y a un Moutoumoundo, il y a un Moutoumoundo, il y a un Moutoumoundo, niveau à Chabiso, Nabuso Bawana. Alors, nous sommes la perception de l'immobilier pour tout ce banzela pour côté na ba science na bango. Donc nous kopesa makila pour tout ce bomengo ya mokili oyo. On se comprend parce que bomengo eza na maboko ya satana eza ko se présenter na nzela bindele. Na ba noir o ba komi mindele ndombe. Noir blanc. O bandimi ko bomande ko na ye mama na ye mwana na ye patona na nini na bomengo. O lo ba kufa na corona. Bango de ba kufa na corona. Mutu moko ta malamu kotika na kufa na corona. Papa Mouinga, je vous dis, dès aujourd'hui, il faut y ébaquer, Moutoumouindou Mokote, Oyo Azali normal, à Kokufa na corona. Même na malaria, même na typhoïde. Oyo nyo soso mona batu baso kufa batamasumu, nzamba zolongola, batu, na kata mukiti. Soko ebi amute. Lelo mutakufi tozoko lela kingandi akei. Na famille, yem talatsa kabiso, yem tatangi sakabiso, yem talesa. Tamusuko lesa na ko latsa kabino akangande ba chance na bino nyonso bino boso atemoka swaka azopesa bino ba mieti. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nzamba ko ko permettre le wa ya mutu na pamba te. Papa, via mutu za la ote. Na pamba parce que décision souke za la kanzape. Satana ko bundisa nsoto na ndenga nyonso nzamba boy ko ote vi na yo. Aboyi ne ko pemisa yo. Mais nzamba so sala kanini? Ah, le ko la mutu pas faible. Ata biki. Nous va s'en aller à la Mokili, à la Satan. De inutile. Après, si on combat, on comprend ça, ça lui va y abattre. Alors, en 1918, Mvuluski Mbangu, 1920, le 17 août, Mvuluski Mbangu a persécuté Masakoli. Mbongo et Kobeba.
na Congo ba compagnie nyoso ekokankama. Vous comprenez? Batu bakozwa bokonzi awa bakotonda na mbongo babomi batu mabe. Vous comprenez ngai? Mpe kino bokonzi ekoya nda pesa makamba ba génération na 4e génération depuis 1440 on a pesa na 1944 na 1944 nde apesa ki prophétie oyo etali ba président oyo akoya ba succéder batusko bazongo lokola bazotanga Kasavubu 1 Mobutu 2 Kabila Moïse 3 nani 4 baotanga na bongo 4e président. OK, yango nabi wane kozala kwa émission mobimba pona samedi na biographie Bruce Kimba et pour ça na kota na ba détail et ko mema mission musika yango wana siko papa wa Sambolo bamboka oyo ezozala ke ebundi elongi corona donc net tozunet ba Chine ba kangi bato après quelque temps ba désinfecter mboka ekomi nango normal bato pe bakomi ko fonctionner eza mawa ya nzambe kiteli bango ou bien ezalaka na force na bango na ndenge ya nzoto. Corona eza maladie ya nzambe te. Eza maladie ezali créée par les Français et les Chinois. Kutu chimiste tango déjà kutu bazo luxelete so bakangi. Oya salaki. Sko ba Chinois batali ke non. Na mayele basala ngo. Bango bayeko songa na authenticité na bango. Na 1969 bayeko songa tango mama chetunga ye. Bakoko balakisi bango. Mais sikoyo na ndenge bato abaso bakonzi na biso. Na vaccin wana. Na oya ba chinois wana pona ko désinfecter ville ouais bakoko kolika. Normalement il faut pas désinfecter. Mais c'est ça. Mais pourquoi vaccin? Parce que na vaccin bandeko baza kolanda na cheke mission ba ki mundelo na ndenga lobaki ndenge bakotila ki biso ba maladie wana nzela nini ya vaccin. Donc ba vaccin nyoso ba yaka na banani nyoso ba mukolo mususu mutako sandi bomate ay na ndako bonjour papa bonjour na ye poto vacciner bana to tete bana. Na bise papa vanda. Papa vandi. Zwata koka. Papa le bité na komela koka te. Ah omela koka te. Mikamute. Na kovanda pete atelemaka kaka. Mais continue ndako na zui tablette na télé vidéo ya bakisi. Tanga tena komiwa. Na télé oyo ya vaccin. Ndeba transmet malade. Abade okama na bisiko yo. So continue mission pour na moyen ko lia. Obomo bandeko na yo na biloko oyo. Yo soso etumba. Ote papa ono komo la grame bengabi soko lingi etumbo zo. Yo te kene ko songa biloko wa. Abimina batron so bazaka to benga la police ko benga la police. Bon moni ki bona meso. Siko bon ngande mna zo kanga bino siko na benga la police baka. Ote papa babima la porte. Est-ce que vous comprenez papa? Parce que bazo sakana be conscient. Ngai devant président de la République, devant premier ministre, na ko salane face à face. Na ko expliquer babilo ko na be preuve. Ceux qui bango ba komona ke baza corrompi, bakatanga mutu na kufa pona na peuple. Et ça normal. Vous comprenez? Alors, sikoyo pourquoi ba mindele basali maladie oyo? Coronavirus. Et si na combo Covid-19 pandémie de corona. Ils ont pensé na kande na ba radio, na ba télévision kaka yango na yango. Tozali suna likamuso. Biso tozwa kate. Surtout na Congo makamba binote bozwi yango lokola likamususu ba ministre ba na biloko balata ba komi lokola soki ndenge ni. Likaba okam. Et loko nini mondele yango monito luka tozo luka ba roi divin. Pour roi divin ta resteminer makambo oyo nyaso. Et loko nini ezawana. Mondele selon Masakola Mvulus Kimba le 17 août 1922 que Mondele a kokoma mutumundu akoma lokola Mondele Masakoli wana 1922 2022 et sali siècle si comme Masakoli et le kaka siècle te pour Masakoli yango umeli pour na biso moko liberté na biso zaka na 1980 torate yango toyeko na l'an 2000 toratango 2012 le 21 décembre torate yango na 1er janvier 2 janvier 2014 to raté yango ndesko yango même sorti na 2021 na sakola yango avant ba 2014 bango bazawa na sakola yango déjà que botala eleko na biso de tout ça kokende ceux to raté 2014 si to comme en 2021 c'est ça de to comme en 2020 vous comprenez si comme on délai à quel escale culte à quel ça les vocations pour nous livrer, on va passer à Makila, Blood is money. Le blood is money, le sens c'est de l'argent. Il faut qu'on sacrifie mon amour,
mwana mokena soki bazwi na nini na bango bazwi nguya oyo nyonso akoloba moto mwindu nyonso na mabele ya bango nde eza vérité okomona ambassadeur à Pamba soit à France mais devant président na biso respecté te po aza mundele président biso moto mwindu oso comprendre yango alors siko basentir ke ntango esali nini esili sikoyo batali na sketch culte bakenda na 2014 mpona kopesa sacrifice baye koyebisa maître bango azwa yango te milimo na bango Lucifer azwa te abita na bino esali nini esili yango ozomona bepreuve Notre-Dame na France eziki Vatican na série ya Benoît XVI parce que dernier pape a été élu par Christ c'est pape Jean-Paul II et na molili parce que les ténèbres mystiques dont il est Christ il se couvre dans l'Eucharistie il se présente comme ange de lumière on se comprend mais l'état déjà fini tant que vous comprendre babi ah et ça c'est sikoyo ke ceux qui ba noir na mabe obiso to sala bango to bazui bokonzi ba ko kanga banzela ba or ba iranium ba diamant mais aussi que biso poto pour vivre c'est l'Afrique. Est-ce que ça comprendre sikoyo tant bango ba ko comprendre ba longo na religion na biso ba longo na culture na biso ba longo na tradition na biso donc biso mindele c'est fini. Alors pour cela pour ba comme au dessin na biso te il faut tout éliminer bango pour bisoto regagner territoire wana bisoto zala bien. Alors c'est pour cela les impérialistes basali ba réunion na bango na lolenge na bango ti ba yeko yoka na ba français na ba chinois basala maladie wana coronavirus siko maladie wana bato musuba boye zalaki erreur bezalaki mibali ba meka ote basale yango bongo parce que biso ba africain to mona kutu ke ba mindele ba kufi boye on se comprendre ba mindele ba kufi kutu boye bongo siko biso ba noir et ko sala ndenge nini siko tango ba ko sala ba vaccin wana po bino ba noir bozo ngote biso to ndima to ba ke poto kufa lokola bangote to ndima ba vaccin alors tango sur vaccin wana les nations et bébé nyonso ya bomoto ba courte vie na yo ba silisi makasi na yo nguya na yo mpe donc moyen to se multiplier sous comme se doit exacté pe ba comme ko kufa jour au jour le quoi ba soso Afrique tika la polele bango ba récupérer territoire oyo po biso to sa banyama na zamba ba boma banyama ba kata zamba ba tongesika na bango ya kufanga c'est l'Afrique. On se comprend mission siko ba so talango à travers masakola mvulus kimbango que mondele akokoma mutu mwindu akokoma mondele parce que mondele pas soit lukila biso yes ko kozala danger pour na mondele kama de to vivre pour celo bango na ba système nyoso ba sala na ba poison na ba vaccin na ko boma biso na nzala fallait to sala kutu te au monde d'Éthiopie ba exterminer ba noir nyoso oui ba déjà oyebi et Éthiopie wana c'est qui ba noir Égypte antique ba noir na ba noir on se comprend ba noir na ba noir alors bango siko baye ba bandi ko détruire ba noir titi ba métisser Égypte ba métisser nini Éthiopie on se comprend siko papa Samuel nini ndenge bayaki nango vaccin wana et puis balobi peke essaye donc biso RDC za parmi ba pays oyo pe neti ba kobayi ko ba mekana ba nzoto na kobayi neki valeur bongo sikoyo est-ce que ba président na biso ba ko lobateke kisi wana na mboka na nga boko tango te peuple na ngai bo meka kisi wana na banzoto na bango te mais papa baza mindele ndombe ozomone président mutu mundu aza déjà mindele kati na ye parce que Bill Gates ba auto divorcer na mosi na ye oui Bill Gates mosi ne ba divorcer pour nani Bill Gates a bongisi 200 milliards pour na convaincre ba président Afrique ba pesa accès nini kota vaccin kota mais niveau mbongo bango baza na ba président Afrique vraiment 200 milliards wana ko le plan nini pour ba partager ensemble biso na yoki to zuka so 47 millions ce qui milliards ce qui millions parce que 47 millions na nation penane ko liamo ba pesa na ministère de santé pour ba vacciner bino siko bango baye pour ba bikisa biso to ko pesa bango mbongo to ko pesa biso mbongo aider biso c'est ça le problème donc
comprendre. Mais moi chemise na ye kaka chemise ne papa baso sengombongo. Sapato ne ba sengombongo. Ba sengombongo. Tala na este kuna bato bazo kufa na baguerre ba aider biso pour ceux qui bango ba lobby ba américain ba lobby que guerre wana sila. Na este aussi la toté. Yebisanga. Et aussi na baramoko. Et dédé bato basa ko kufa kuna na ba este wana. Ba famille wana ba perdre ba biloko ba perdre ba ndako ba perdre bana. Ba dédommager bango nani. Ba mindele. Yo soki avion moko ko tikela bango kuna biloko pona guerre balia. Vous comprenez? Comment c'est fait que même si ba vaccin ne soit pas pesa kabanda kala, oh ya pesi mingi azana primi mingi. Ouais ba ngode. Ba vaccin ba kota oh soki ya polio, oh soki ya nini buka buka, oh soki nini ba yaka na wana. Soko pesi mingi ozana primi ya mingi. Ba futa ka salaire te ba sala niveau yo peseli ba calculer ba pourcentage ne ba futa. Mais comment c'est fait que bango bazo ko ide biso? Afrique l'équipe ba mboka na bona mbongo. Ozo anga papa. Parce que bango pa comme na mbongo bazo songo na Afrique. Donc biso nde ba kolombongo, biso nde toleki bango na mbongo. Ba yeli biso vaccin pour na ko ide biso, ba pesa sur 47 millions. Ozo comprendre que wana de ko bazo songo millions na biso. Ozo comprendre? Wake up. Yango de sa ko songo millions na biso. Na mbongo wana. Mais mama na yo, mama na ye, tata na ye akolia mbongo wana te. Ba konzi ba lie mbongo pona mwana ya batu ba vacciner ke na kufa. Mais papa, alors mon pépé ngo komi sikoyo, lokola mon pépé komi indépendance spirituelle. Yango moni ba libiner biso africain pour ba récupérer territoire na biso. Mais le temps déjà fini. Donc il tango ya nzambe lokola se koki et koki. Vous comprenez papa? Tango ya nzambe lokola ekoki ekoki. Et c'est comment en Afrique du Sud bambi bango ba chasser bango. Oui dans taliba igana basila africain balingite balingata mungete. La somme de chasse ba se préparer. Bobino boyeli ke boye ko sala mabete poni boye na ba camion ndengwa. Faut ba na mituka normal. Ba mituko eza ba tibal. Au monde. Donc parce que déjà que non, tant qu'il y a des cas pour ba yeba ki pe ko simba te mais tant qu'il y a des cas ko ba noir ba saka ba ngulu ba kondima. Vous comprenez? Bilo connaît ça et détruit biso lelo et comment moi na des ans koufi parce que maman zana zemi azo que déjà kilo. Na kilo kuna ba kisi ba ça ko pesa déjà poisson. Moi ça ko bota boy moi na makasa ko bima et ça te commis césarienne. Vous comprenez? OK césarienne et bandaka na 1918. Maman pas française moko boy. Nazemi accueilli à sala accident batali siko bâtiment dikera mo nezo sala nde ba pasoli pour ba sauver vie ya mwana siko lelo ba docteur ba komaka ko profiter na yango. On se comprendre? Donc lelo oyo ba basa ko kufa mindele ba tout ça peut pas samule la mbola tina na sali mais non na zongi sa bango na Bible na bango ba ke Exode chapitre 3 verset 21 kiti tangu Yahweh azotinda bana Israël bosenga bilamba na Égypte bosenga bango ba or na ba diamant bino pesa ngo bana biso bana bino balpe ya basi pour dépouiller bango bobo tra bomengo na bango bon siko Yahweh soka pambola kapana tineki batu basenga pe ba dépouiller biso soka za Dieu universel ne balbaka Dieu pourquoi côté la mwana moko mususu atikai Deutéronome chapitre 14 21 soko ke kuna okomona biloko oyo banyame kufi yango moko boli yango te bino bozali peuple na ngai botekela yango bapaya bazoleka pa na bino nto botina ngo na mboka bapaya donc biso ba mwindu tolia mais bango kuna mindele balia yango te yango somo na bazoela biso soko ke na carton ya quiz nyoso za kaka droite soki gauche soki droite ezaka gauche droite te vérifier. Vous savez, biloko oto yeba kite ba chino bazoti la biso ba boîte de conserve. Nzoke ça ba ninga na biso batu. Hein batu ba o ba kufa ba osala biso ba boîte de conserve. Ba yi la biso abangombe to zomo na ba alimentation ba otchano ba nini lokola lix nzoke ça biso na ba de kona biso batu. Hein papa bota ba riyo wana biloko nyoso batu ba lia eza ba batu. Oyo ko na go ngombe kutute. Do le mutu inconscient. Le mutu. O babu mangombe o bomona mangombe kasi yango stoma na biso te kezaka nde mona li bomangombe na ba stoma na biso bato yango na basoti na biso tolia yango na so okene roi pikuna papa soso na matembele le kiso na cher mafuta huile na mafuta mbila le ki cher pourquoi parce que mafuta na basala na banzete ça naturel te yango so détruire so comme ça batata ben puissance sexuelle
et ça peut ça maladie et ça bien été pour na organe na biso mais awa bana mbuki ngasani masina bande minele mabanga donc na mutu ko yaki wana ba midele wana ba kota kia sikoyo to koma ko vivre na bango ndenge nini c'est que koma ke so ba moni mundele na venir peut-être robeta mo moni te eloko nini komisi mutu mundu bongo kala ba midele ba kotaka to lingaka bango to salaka na bango mais vaccin wana na mokano bazana ngo peuple afungwami osomona donc il y a un temps pour tout peuple afungwami a comprendre que baye bazoni na pona ko exterminer biso batongo banani bango yo bazako ya yango bakomi hotel na bango osomona matondo mingi na bande ko bozana Europe na Canada na États-Unis na Amérique bana batu nyonso oyo bana poto nyonso nzambe mvuluski mbanga lobaki ba misuba okena poto pona koyeba kozwa mayela babindele EDD oyo akokende pona bambiance ba sentiment bakosalela yete bakokanga makuna vous comprenez mais siko lelo ngana bisabino soki poto lelo bandeko na biso bato mwindo bazana poto sikanzamba pambola bango basolesa bakino soko zana mwana kono na poto ya no na poto leke no na poto bango bakosobela bino ndaku bango bokoma mwa batu pona ye nzamba pa mais bino misuba na poto bokipaka famille te babengi yo boyo kote na répondeur bo changer bizali bino pe batandeko na bokanga makuna la corona bakokanga na corona te parce que indépendance spirituelle zoya batu mingi vuluski manga bakokanga makuna bako souffrir boy vous comprenez papa donc faut pas faire la comité ma bo sali sa bande ko na famille bo tika ko kota na ba répondeur mais na féliciter bango pour ba bikisi le Congo Afrique parce que bango mutu ba contre na internet ba so ba message ah boke ba vaccin bo soité même Obama a lobby bien ngai na botami na Amérique na États-Unis mais nazali na makila batu mwindu na lingite ngai pe nazala parmi ba oyo baza kolinga koboma bino bomeka kozwa vaccin wana te mais ce que vaccin ngonde ni pa na bango ba otu bango batute mais kasi te oyoki te monsieur ezali ba meka ki pa na bango tango bato baza kokufa mingi biso bafike to banga to ba ke ndenge so maboye bango to babike to so la bino vaccin boya na ngo ko pesa biso nzoka de pour exterminer biso. Vous comprenez? J'ai basali ya mwana pour ba reganer territoire oyo esika o mutu munda so koma lokola mondele na masakola mvuluski mbang indépendance spirituelle mais malheureusement bino bataba mesh bataba plants basi bokoma kolata ba pantalon lokola mibali bokoma comme se galé na mibali botomboki nzabe mibali bo mipesi na badiamba na masanga na ba cigarette na kindumba boye baketango na bino koki bato ba mipesi na ambiance basaleli nzambe te bazo reconnaître nzambe pumuté que mvuluski mbang notre sauveur tango na bango sidi Oyoka papa na ngai tango sili biso to chola mi na komba mvuluski mbang tanga nzoto eza wa sambula te ngata mo nazala le cas que lobi na yoki soni mingi komita na ngana sepela mais oui confiance bonne na soma na lolel confiance on komi na ngo webi mutu soki asimbi kisisika akoma déterminé on dirait eza ndenge nini commandant moko boye lieutenant moko boye akaingai nazala ngai innocent abandi ko nyoko nanga chenga na kasho sikoyo natala boye aminanga to vie nanga général azona la police pondenge wana mtu wana kaingai atana na bimité na kosala bana déjà ku tuta so yo tala major de beto bato sakana ki nanga yo uzuma meka komona vie ngai yo atala boye lopete vous comprenez attends bando ko banga bilesina beti to mo letina mais tant qu'on dit vient en général moi le temps avec aboni ko so mingi na kusimba sko na nzoto les gens se trouvent oh akotala sim abona mutu moko avimba na vimi oh ko tepe mutu bo sala lisusu ko sakani na ngai ko moni général mais ndenge kingi kimbangu ateremi tata na nga molimo mondela sakani na biso mokile sakani na biso mais kingi kimbangu ateremi avant makambo ekota benga batalisaka bo sala pesa bon message bien na nzela mateya webi ke bato ba kota kabino doute na yoki na cité bato na ba comme fanda na makambo baloba keza solo c'est ça bongo tatu mwambala di pamba po ngaka kufa take na Yesu na ye abi sika na sauter mire mais
indépendance spirituelle ndenge tokomi mpo oannonsaki yango ke yango oyo ezoya so nde tokomi wana na indépendance spirituelle tovanda kaka na gouvernement na biso FCC cash après oyo tala oyebi FCC sur le sali Front commun pour le Congo yokani comment front commun ezali lokoma na front commun zaka lokola ba changer de ba missionnaire ba yaki ba missioni ba mission front commun basali loko moko boye po na bakanga Congo lokola propriété privée na bango yono ki front commun pour les Congolais basali yo Congolais front commun na batu moko boye baksimi bakisi ba meli ba makila ba kabaliste. Pourquoi bakanga Congolais en otage zoba Congolais biso yano ki front commun pour les Congolais bana ba odije mboka oyo kanisi mais FCC ah mais c'est ça vous comprenez et Fachi mutasala go Kabila oui bien côté ba même et cache pardon et cache hein mutasala Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,